Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Maman Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino basango oyo ya etali pasteur sans provision to pasteur molili. Pasteur sans provision to pasteur molili ezali pasteur oyo ye azali kokanisa ete tango azali kobenga baninga mosusu ba pasteur sans provision nzokande ye moko azali pasteur sans provision pe tobakisi lisusu pasteur molili na badi ete bato mosusu bakomi tuna ndenge nini bato oyo to mama Rosalie akoki koloba likambo ya boye epai ya pasteur oyo po ete pasteur oyo abimiseli bato ba vérité ndenge bato tozali komona ndenge bazali kokoma. Me bandeko babolingo bokanisa te oyo nyonso pasteur oyo azali koloba azali moto ya vérité. Soko otali tango pasteur oyo aza koloba oza komona kaka ete rancune kati na ye, jalousie kati na ye, pe kimotema mabe oyo ya mabe oyo ete akoki meme kobwakela yo mbasu soki azali na esprit ya mbasu akoki kobwakela yo po ete motema na ye ezali komonisama kaka tango ozali komona ndenge moto azali koloba azali kolakisa ete kimotema mabe vis-à-vis na baninga na ye ba pasteur. Bandeko babolingo ngai mama Rosalie na koyebisa bino eloko moko soki moto oyo to moto ya nzambe oyo azali koloba ete ye azali pasteur avec provision, moto oyo ya nzambe atondi na provision nzambe apesi ye azali na tante ya koya na plateau ya télévision ko perdre 30 minutes 40 minutes pona koloba kaka makambo oyo ete kingani wana azali boye kingani kuta asalaki boye ba o wana bazali boye. Bandeko na koyebisa bino eloko moko boyebi nalobaki yango na émission eleki nalobaki ete ezalaki mokolo mosusu bato mibale bazali kosambela ndenge ekomami na Biblia. Moto mosusu aye abwaki mabolongo abandi koloba nzambe tala ngai napesaka mabonza, tala ngai nazali moto oyo nakabelaka bato, ngai nazali lokola bato wana mosusu te, ngai nazali boye na suka na yango asilisi alobi amen. Après mosusu aye alobi ete nzambe na ngai tala ete ngai nazali moto ya masumu, tala ete ba problème nyonso tu nasalaka na bato nasengi yo bolimbisi, nazali moto pamba liboso ya bato wana limbisanga yo kela ngai mawa po ete nalingi ete
nalanda nzela ya bosembo mpe alobi na suka na yango alobi amen. E na kati wana Jésus abandaki kotuna kati na bato oyo mibale nani oyo azali moto oyo Nzambe akoki kolimbisa mpe koyokela mawa. Mais Jésus ayaki koloba alobi ete ezali moto oyo asengaki pardon mpe amimonaki mabe kati na ye mpe ayamboli yango mpe atalisi mabe na ye na miso ya Nzambe. Mais moto oyo amatisaki mapeka Nzambe ayebaki ye te na miso na ye. Ndenge moko kaka tozali komona ndenge pasteur oyo biso tozali kobenga pasteur sans provision, pasteur molili. Bato mingi bazali kokanisa ete pasteur oyo nde azali na vérité, mais tozali koyebisa bino ete bandeko bokeba na bato oyo bayaka on dirait ba pasteur oyo bazali na lumière ya Nzambe. Mais en réalité eloko ezali te. Pasteur oyo azali collègue oyo azali ko collaborer tango nyonso na ngbanda le Terminator après avoir kozwa ba information toye koyeba ete pasteur oyo nyonso to azali koloba ezali babiloko moko azali bien préparé na bangwanda bango nyonso tu mpona koluka ndenge nini ya kokotisa makanisi ya mabe na mitu ya bato mpona koluka ete bato base révolté wana etikali kaka technique na bango po ete bazali na technique mosusu te. Technique na bango ezali kaka kofaire révolté bapeuple. Boyoka nanu pasteur mobimba ide na ye ezali kaka ete bato oyo bazali na Congo basala tu bapasteur basangisa bato mpo babimisa bato na balabala kuna na Congo barevandike badroit. Alors yo moko pasteur ozali koloba ete yo moto tondi na provision. Est-ce que moto atondi na provision ya Nzambe aza na ta ya koya kaka na plateau ya télévision liboso ya caméra mpe akomi koloba kaka bozoba mpo oyo ozali koloba liboso ya bato ezali nde bozoba? Parce que kati na yo makambo oza koloba eza kolakisa mpenza ozali très jaloux. Mpe ndenge yo moto ozali kokanisa ete yo nde ozali na nguya ya Nzambe, oza na nguya ya Nzambe te. Po ete moto azali na nguya ya Nzambe azali na provision ndenge azali koloba. Moto ya ndenge wana aza moto ya komona na kutu babisika oyo monani te, azali moto ya komikangela na chambre, azali kobondela tango nyonso. Mais yo ozali koya mpona koyebisa bato bamakambo moko ezanga ntina otala boye tala epuis eloko ezali kokamwisa biso bandeko. Moto mobimba ntango azali koya liboso ya plateau ya télévision mpona koloba liboso ya caméra okomona soki batuni ya babimba makambo oyo oza koloba oza na preuve ote nayokaki balobaki ote moto moko moto alobaki. Mais ndeko pasteur est-ce que na kati ya Biblia balobi ete un pasteur ntango ayoki likambo oyo ezali ndenge balobaka ba radio trottoir il faut kokima liboso ya caméra mpo banda koganga yango ozali ata na bapreuve te? Epuis ezali koloba ete ano Marie Misamu na Claudia Sassou toyokaki ke bato bamonaka bango yoka malamu azoloba na yokaki ke bato bazali komona bango makambo oyo yokaki. Est-ce que on vérifie yango soki ezalaki vrai? Mais oyebi bato mosusu ko oyo ndenge balobaka ete soki mutu alingi mikufela na ye azokoluka mutu nini oyo akokufela na nzoto na ye. Bapasteur nde ya boye, pasteur sans provision, pasteur molili. Et puis azali koloba ete mama Olive Lembe na Ser Mbongo basigné pacte moko boye baza kotuna ye est-ce que oza na bapreuve oyo eza na babiloko moko tozali koyokayoka bato batala nano. Donc baargument moko aza kopesa eza na bapreuve te. Vraiment ezali pasi mpe mawa
aza koloba liboso ya caméra aza na rancune kati na ye motema ya mabe tala oyebi tozali koyebisa bino mosali na nzambe azali na provision akoki koya kosala oyo eza kosala eza babétise tata oyo eza babétise parce que oza koya koloba babiloko mosusu oza ta na bapreuve nango te oza koloba kaka tika oloba nayokaki balobaki basalaki boye ozoka soni te vraiment na age na yo ozoloba na bato mosusu salela age mais yo moko mpe il faut salela age mpo na age na yo tata mobimba asukoli na ndako alati costume na cravate bato bazali kokende ete bazali kokanisa ete ake makambo ya malonga nzoka akei kaka mpo akende koloba makambo ya bozoba oyo tozali koloba na yo ezali nde bozoba yo nde kutu moto il faut osalela age oza koloba makambo moko ozali na preuve te apo bengi mosali na nzambe yo mpenza ozali paster oyo ozali komona ete yo mpenza oza na provision ndenge oza kotala mutu na yo zwa nano kitalatala mutu na yo wana bien yo okanisi mpenza na mwa mutu na yo wana ndenge oza koloba yo oza paster ya provision yo vraiment eza kokamwisa mingi bandeko ekomi kokamwisa o ndenge bazali koloba ete bato ya mokili bakomi na kati ya eglise bato ya eglise bakomi na libanda na ye moko azali komimonisa kaka ete paster moko aza kopesa baargument tina te baza kotuna o bapreuve o nayokaki o balobaki non pesa biso bapreuve mpo ete avant oya kosala badéclaration ya boliboso ya caméra mais il faut ozala na baelema okomi nakoluka yango nakotunatuna omoni ete babiloko oza kosalako toyebi te soki ezali kwiti ya kozanga pouvoir na bino bamobutiste nde ekomisi bino boye raison kaka botikala nango ete ntango ya mobutu ezalaki bie mpo mobutu asalaki atikelaki biso unité mais atikelaki bino unité mboka babomaki mboka banzela ya malonga eza te bamakambo malonga eza te bomonaki yango te vraiment paster moko ezali komonaka motema ya mabe kati na ye ndenge bozali bapaster ya boye mpo okomona mpe aza na ye ndoki me bokoyeba te ntango mosusu ye eza kokize bato mosusu ndenge balobaka ete oza kolakisa moninga mosapi okomona mosapi ya monene eza kozongela yo ntango mosusu bapaster ya boye bandoki ya kosagana te oyo bapaster ya boye mpo komona ntango mosusu na ntango ya deuxième république bango nde bazalaki na kati ya basircuit ya komelamela bato makila bokoyeba pe te papa roger napesi yo maloba